bino balandi banso ya Vom télévision na bisika biso biye bozwami bozali kolanda Vom télévision etando ya bonsomi etando ya mayele etando ya bolamusi baindo na pongi toyeli bosi ya bitando na bino pona bopesi bino manaka to pe programme na biso magazine esalemaki esalemaki ezali moko ya magazine ye bobanda kolanda yango na kati ya Vom télévision pona to banda kolobela ma ezali kosalema na mokili kolandela bilaka ene songi ya nzila fumukusu kia mzala panda na ngola ndenge balobaka ntango nyonso na malako na bango ete mondele akobetama akozika na moto pe akozinda na mai nde na kati ya magazine ye tokobanda kolakisa bino mai monso ezali kosalema na mikili ya libanda pe na biso awa na kati kolandela maloba ne songi ya nzila balobaka ntango nyonso ete soki totamboli bobo tata mokili te tokosila bongo komonaka bipale ntango nyonso kosalemaka na kati ya mabele na biso pe na kati ya esika ye tozwami nde na mokolo mwa lelo tomemeli bino basango misato nde na kopesa bino na mito ya basango yango sango ya yambo ezali na mikili ya poto lolenge nini bazali kobetama na moto ezali kopela kuna na mikili ya poto kuta tobandaki sanza oyo mobimba ya juillet mikili ya poto kuna bazali se kopela na moto sango na biso ya mibale ezali lolenge mokolo mwa lelo kobuta mokolo malobi ya le 24 kino kotanela ntongo ya lelo ya le 25 juillet ezalaki bongo na ya 2 heures immeuble ya Onatra eselaki bongo na kopela moto sango na biso ya misato tokolobela mokolo mwa lelo lolenge oyo bayimboka na ngambo ya Goma kuna batelemi mpona kotelemela MONUSCO akoka bongo na kotika mabele na biso nde na kati ya bozindo ya basango yango tokoti penda na ntina ya kopesa bino basango tobandi na sango na biso ya yambo tolobaki ete na mikili ya poto bazali kopela bongo moto bazali kobetama tozali na sanza ya Kimpavita sanza ya juillet oyo batumbaki bango mokolo ya le 2 juillet lokola sanza yango ebandaki kuna na mikili ya poto ntango nyonso bamoto epelaka kasi lokola na kati ya Vom télévision ezali mo etando ya bonsomi etando ya mayele nesongi ya nzila ntango nyonso bapesaka malako na bango na koloba ete mindele soki batosi biso te soki batosi mokili te bakosila bongo na kobetama na moto nde na kolandela bilaka nesongi ya nzila ebalani mpenza na sanza yango bolanda bongo bilili oyo ezali kotiela bino sikoyo bomona lolenge nini moto esili kopela na mikili ya poto bazangi mpenza lolenge ya kobomango tolanda. Infernal au Portugal, en proie à des incendies. Face à des murs de flammes, près de 3000 pompiers, les habitants tentent de lutter par leurs propres moyens. Ce matin déjà, j'étais en panique, je voyais les hélicoptères. Maintenant, c'est la nuit et je vois à quel point c'est horrible. Depuis 3 jours, les flammes progressent. 7 habitants observent impuissants sa maison partir en fumée. Plus proche de la forêt, cette autre maison est ravagée. C'était très soudain, beaucoup de fumée. D'un seul coup, la maison était en feu. On ne peut plus rien faire. La Croatie suffoque elle aussi dans un même décor d'enfer. Face à un gigantesque incendie, les habitants tentent de contenir les flammes, aidés des bombardiers d'eau, à peine visibles dans un ciel de fumée. Ça brûle encore ici, à 150 mètres de là. Nous devons aller voir, essayer d'arrêter ce feu. Immédiatement, il court. Il faut empêcher tout nouveau départ de feu. L'eau, précieuse, face à la chaleur écrasante en Espagne. 40 degrés dès le matin. En vérité, c'est un enfer. Le simple fait de marcher peut donner un coup de chaleur. Au Royaume-Uni, les plages sont prises d'assaut. Ici, les températures exceptionnelles font encore sourire les professionnels du tourisme. C'est fantastique, nous on vit pour ça. C'est pour ça qu'on fait du business. Mais attention aux coups de chaud, les secours sont en alerte. En plus des bobos habituels, nous avons dû prendre en charge des problèmes sérieux, insolation et coups de chaleur. La vague de chaleur continuera cette semaine de déferler sur l'Europe. Un geste héroïque qui a bien failli lui coûter la vie. Angel creusait une tranchée dans un champ pour tenter de ralentir l'incendie, mais les flammes ont bien failli le rattraper. Un de mes amis a brûlé son tracteur et a dû se blesser. Il a été brûlé, ils l'ont emmené à l'hôpital dans un hélicoptère et nous verrons ce qui se passe. Dimanche dernier, le feu s'est déclaré à proximité dans la commune de Losasio, dans le nord-ouest de l'Espagne. L'incendie s'est propagé, provoquant la mort de plusieurs personnes et ravageant des milliers d'hectares.
C'était de beaux villages, avec un paysage agréable et vert. Et maintenant, tout ce que nous voyons, ce sont des cendres. Jour et nuit, les pompiers se sont relayés pour empêcher la progression des flammes. Près de 4000 habitants ont été évacués. Rassemblés dans ces immenses halls, tous attendent avec angoisse des nouvelles rassurantes. On se met dans tous nos états parce qu'on pense à tout ça. La maison de mes grands-parents, ils y vivent depuis longtemps. Mon père, mes tantes, tout le village pourrait brûler. Je connais beaucoup de gens là-bas, c'est stressant. Des gens sont morts aussi. L'Espagne est confrontée à une vague de chaleur inédite, responsable de ces incendies. Avec des températures dépassant les 40 degrés, la quasi-totalité du pays a été placée en alerte extrême. Matondo mingi na balandi ya Vom Télévision bauti bongo kolanda lolenge nini mikili ya pote zali kobetama na moto. Toyisi bino ete kolandela bilaka neson ya nzila mondela kokoba kaka na kobetama kokoba kaka na kobetama po ete mondela zali konyokola bongo biso bayindo tango molai pe azali kotika biso kimia te. Soki mondela atiki biso kimia te mboka na bango kokoba kaka na kozika. Wana toleki na basango na biso ya mboto ke na basango na biso ya mibale o tolobaki ete tokolakisa bino lolenge nini immeuble ya Onatra et qui bongo na kozika uta butu ya le 24 juillet qui kotani na tongo na biso ya le 25 juillet moto esi bongo kopele ya makasi kasi tina pe epelisi moto na immeuble ya Onatra toyebi yango tende na bongo pona kokende mbangu olanda bongo bilili yango tolanda. Oui, côté ma PDG bazala pega koto. Côté bazwa koto. Ba koto. Bon carrément on fait bazala même dans l'échelle. Oh il faut dans l'échelle. Il faut dans l'échelle. Oh biloko net biso dans bandila. Tout ça la brigade. Il y a ça peut compter la tête armée. Comment tu vas te rabattre à recycler bateau belé mission na poto ba soda les seuls soda ba soda ba sapeur pompier à Paris ba ba soda ya wana mboka na tisa mote oui mais ça bâtiment là on a quoi te ba foutre la raté ça transport na économie ça transport na ngambo wana kuna économie mais siko courant so ba quantité ko tambusa ti kuna kende kuna de ba kati moto ndezo ba popi ba fandi na ba il faut pas ça na be cher pour na wa roser na sia au pomper la pression te ba ko mata rozika pas za la kana c'est na be shell. Matondo mingi na bandeko balandi ya Vom Télévision wauti bongo kolanda bilili lolenge kani immeuble ya Onatra esili bongo na kopela moto tokosenga kaka na bakondi ya mboka pona bayi batalaka na mayeta li incendie bako kaka bongo na koyaka pena lombango na tina ya kobomaka moto na tango incendie esili kosala mabongo quelque part ndena mokolo mwango ya lobi moto epelaki penza makasi ezaki penza tango molai po ete moto ekoka bongo na kosila biso pena bino toyebi likambango te lolenge nini aussi bongo kosalema kasi tozala bongo kolanda kaka Vom Télévision nde tokoyeba lokola bankete ezali kosalema tokoyeba lonika ni moto yango eselaki kopela to pe nini esalaki ete immeuble ya Onatra epela tolongai bongo na basango na biso ya mibale kasi tokotonisa mana esengo mingi po tokomi na ngonga ye tokotalisa bino mazali koleka bongo na ngambu ya Goma kolandela bayimboka batelemi baboyi Monisco na kati ya mabele na biso balobi ete bango uta baya awa esali bongo mibutu kumi bale na misato to pe 23 ans kasi eloko malonga ezali kosalema eza te bitumba ezali kosila te viol ezali kosila te tomoni peti na moko te o basalaka na kati ya mabele na bango na kati ya mabele na biso bazali se kokoba na konyokola bayimboka kasi bitumba ezali kosila te nde na bongo biso na bino tolanda bilili yango ma ezali kosalema na Goma tolanda. Yeah!
hapa donc tuko ndani, tuko karibu MONUSCO na biko muko nasikia gisi MONUSCO hapa biko ndani, biko napiga population raia masasi sana na biko napiga chini abapige yulu. Il y a des blessés be banalumia kabisa na bengine banabeba mu niveau hospital banakamata mkichwa. Tuko hapa kabisa plus de 7 personnes hapa biko nasikia masasi ko napiga sai ndani kule kuko ba siko ko yebisa biso population bolingi penza ni na tem kana baza MONUSCO o eza poto moni bine belé masasi peza golela biso population problème biso eza que MONUSCO a libéré akende basona na biso bazo souffrir salaire ya muke bongo eza te mais MONUSCO bateli bango base ya kitoko boye bateli bango munition bazo lesa bango alors que basona na biso baza na kakuna bazo souffrir salaire ya muke fuck you bakende biso toza na souci vraiment tomona biso ewa nazangi maloba koloba vraiment tuko na souci sana Kongo yetu sijui kama soda nza pokea $50 neko na tesekea nchi yake kisha étranger pokea $5000 c'est pas normal. Sasa pale munataka nini sasa? Si ebe tuko nataka kisha kwa deja 20 ans tushabambia baende abataki baende abataki jote ni abo make hiyo setia kwa mai isha kwa deja 20 ans tunabambia baende masasi na MONUSCO alipiga sikia acha maliza kisha kwa deja 20 ans tunabambia baende abataki watoto kuzaliwa walionaka kuivi mpaka leo bashazala na wengine watoto bashazala mpaka leo vingali. Hata leo tunasema leo ndio dernier jour ndio faut bana sasa ile nyoko kumkono ni nini? Ndio ile mteni hapo haipa mafuta talo amana njoi bana tutaua ni kweli maki hapa ifo bana. Now we are tired for Congo. MONUSCO, we are going to go back at your place. You know, nowadays we are suffering because you are here just eating the man, just spend your time for free. And now I declare in the name of Jesus, MONUSCO, go back at your place, at your village. You are from village, you are from prison to come here just for suffering. I declare in the name of Jesus, MONUSCO, you go back at your place. MONUSCO azana droit kende na mboka na bango po awa asala eloko te vendeza eloko malonga sala limite depuis wana eloko moko te MONUSCO salaka bozo leisa M23 bozo leisa ba rebelle et puis bozo soutenir bino mais eloko moko eza malonga te eloko la ko déclarer in the name of Jesus. MONUSCO, go back at your place. Go awa toza wapi? Can you tell us where are you from here? Here we are in Temka. In Temka they are resist their place in Temka. Toza na Temka place MONUSCO. La population doit se lever pour chasser la MONUSCO. Si le peuple somalien ne s'était pas levé, sinon il devrait être toujours dans cette colonisation de la MONUSCO. Aujourd'hui, nous avons crié plusieurs fois que cette MONUSCO est une mission criminelle pour mettre en péril le peuple congolais. Aujourd'hui, toute la population se lève dire non à cet envahissement. On ne veut pas voir une mission chez nous qui est observatrice au lieu d'aider le peuple. On massacre nos frères à Beni jour et nuit sous la présence de la MONUSCO. Et aujourd'hui, on va les mettre mal à l'aise jusqu'à ce qu'ils vont quitter notre pays. On va prendre l'esprit des Somaliens, comme ils ont chassé la MONUSCO. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous appelons toute la population de chasser ces impérialistes qui continuent à piller nos minéraux, qui ne cessent d'observer l'assassinat de nos populations sans rien faire. Et si le peuple ne se lève pas, on ne libère pas un peuple, le peuple se libère. Ces MONUSCO viennent observer, puis ils ont un budget plus que même la République. Et aujourd'hui, Bounagana est sous les mains des rebelles, il y a Beni qui nos frères qui sont massacrés jour et nuit sans rien faire. Et voilà, on appelle toute la population partout au Congo, Boudjimaï, Kananga, Kasai, Beni, Butembo, on se lève pour dire non à la MONUSCO. On doit les mettre pression. Pas attention pour si la population doit mettre mal à l'aise pour aider. Et nos frères congolais qui travaillent à la MONUSCO, qui fait protéger les enfants, qui sanguinent notre pays, nous allons et on doit hors d'état de nuire et les demander de rentrer chez eux. Ils ont aussi des missions chez eux. Les Ukrainiens doivent rentrer et aider leur pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous appelons toute la population de s'élever. Sans un soulèvement populaire, ces voleurs ne quitteront pas notre pays. Ils pillent notre pays. Jour et nuit, il y a des
kuya, population kuya. Turangia. Le peuple se libère. Nous sommes là, on est dans le premier barrière. On est là live. Balles. Donc on est en train de mettre le feu et il y a des coups de balles directs. Et là nous sommes en direct au quartier Thème A, Thème K. Ce sont des coups de balles que vous êtes en train d'écouter là. Voilà le ça c'est ça Robetama. Direct na quartier Thème K. Où ezali bongo na kaya Monisco. Population peza na kanda za ko buka za ko mema. Masasi peza ko beta makasi na ndenge ali sekite bandeko balanzi. Awa toza bongo direct na vraiment tunatomboka, tunaishiwa, tunakatala maneno Monisco Mkongo. Monisco iko ndio semera trouble Mkongo. Tunakufa, nous sommes mal à l'aise en RDC. Et là nous sommes où précisément? Ici nous sommes à la ville de Goma, précisément au quartier TMK, ville de Goma. Qu'est-ce qui se passe? La population fait quoi devant le siège de la Monisco, le camp de la Monisco des Indiens? Vraiment, les populations sont vraiment énervées, juste vraiment sous. Matondo mingi na balandi vom télévision tokopesa mingi pena balongonya na baimboka kuna na ngambu ya Goma lolenge kani basili ko telema pona ko benga na lisusu Monisco na kati ya mabele na biso pe tokoloba na bosembo nyonso Monisco asalaka eloko te na kati ya mabele na biso uta yawe esali mibitu kumi bale na misato nani eloko malonga esili bongo na kobala na te na kati ya mabele na biso e bala ni bongo na maineso nyanzira fumukusu kiamza la panda na ngola balobaka ete Monisco na kati ya mabele na biso azali kosala eloko te azali kotala kaka lolenge bitumba ezali bongo kosalema e kosenga na baimboka biso baimboka na bisika biso be tozwami tozala ya kotelema makasi pona koluka bongo na kobenga na Monisco na kati ya mabele na biso azonga po eloko malonga azali kosala awa tozali bongo komona yango te. Bandeko balandi vom télévision bino baibozi biso na sima ya ngonga boyeba ete na kati ya magazine na biso mokoma lelo tolobela kibongo mayemi sato oya yambo ezalaki kolandela moto nde ezali kopela na mikili ya poto ezali kozikisa bango kuna wuta sanza ya jie wuta ya bandaki na sanza ya kimpavita ya batumaki bango epai ya bamupe sanga biso ya mibale tolobelaki kolandela immeuble ya Onatra lolenge esiaki kopela bongo mokolo mwa lobi ya le 24 kino kotanela tango le 25 juillet na bino bayeboti biso na sima ya ngonga boyeba manaka na biso lolenge kani etamboli pe na basango ya suka ye touti kolobela kolandela bayimboka nde batelemi na ngambo ya Goma mpona kobengana lisusu Monisco na kati ya mabele na biso. Matondo mingi na balandi vom télévision to bendi bongo suka ya magazine na biso ya mokolo mwa lelo tokozongisa bongo matondo mingi na équipe nyonso ya vom télévision bi basongaki biso po tokomela bino liboso ya bitando nde na nsima ya matalatala tosongamaki epai ya tata Mbala Matsadila le petit mais costaud mpe na Kumungala 9 lumière na eteni ya montage biso na bino tokutani mokolo mwa lobi mpo na bopesi bino basango mosusu matondo.